Noël, merci beaucoup. Non, ajouter, il faut aller. Toujours côté artiste, on a vu ce mot, tout quoi au solo là. Voilà, il est là, notre artiste Onaïs Agibino. Il est là, Bohémonier. Na kombo ya Apollo Koila Firenze, le parfum de bonne odeur. Ouais, Moni Apo. Bonsoir Apo. Bonsoir Didier Masuki. Mbale mande fa pembe. Boni Libota na Belgique. En tout cas, Libota pepele nangolo ankolo, nous avons battu les biso. Malgré tout cas, na moi 6 jours, mais tu au coma en 2018 puisque tout ça par sa grâce quoi. Ouais, tu au coma. Na sepeli ko yamba vraiment public na yo elingaka yo mingi. Bazali boso bakolanda biso monde entier na public ko elingaka vie du public bakolanda Apollo Koyi. Toka koyeba nanu Apollo Koyi santé tozomona ja Saudi pepele Libota pepele mais tomekana kosola basolo ya théâtre pour les artistes et comédiens. Toko kosala no bilan ya année 2017 pour na artiste na biso Apo. Boni année 2017 eleki ndenge nini pona yo Apo public eza koyoka yo. L'idée Masuki tokoloba ke 2017 pour ngai eza positif malgré eleki na bandengo to linga eleki la en fait puisque to ça boulot na bakoko sebele makambo eza ebele to linga et avancer évoluer tina bamboka na biso makambo ebonga po makambo ebele ezala en place quoi pona art mais na ndenge to mekameka wana to bunda bunda en tout cas ça va eza positif puisque yo ebi de temps en temps na Congo groupe de Canada digital Congo eza facilité vana na poto mais wana groupe eza stable un horaire nango bato batala kango. Donc voilà quoi. En tout cas, il est positif. Voilà. Mais après, durant 2017, au travail na producteur nini. Nous avons produit durant l'année 2017. Yo vous avez producteur, vous avez un producteur, moi avons soutenir le mouvement. Non, oui, na profite na pesa mbote na bateau ba otra biso pour na pesa ba ngota na mbote te hein. Pour na moni ba tebele baza en ligne. Ba Michel Moutou Rouge dans mon aïwana ba Pasika Dima donc ba tebele vraiment. Ba Arlette le super babi moi ça temi saka. Bon ba matoi na pesa mbote pe. Monde entier quoi. Ba otra biso ba otra humble artiste na bango le parfum de bonne odeur. En tout cas na pesa no mbote belé. Ba boule ya sika ba merveille ba bonne année ba joyeux en tout cas nyo suele kamalam voilà 2017 andé ko travailler puis na travaillera toujours na nata casa la patronne de Sepelisa ngaza kana Sepelisa kuna ils appellent si tu quoi pe ya biso pas de Masuki donc voilà quoi biso sala kuna donc travaillera kuna quoi. Ah OK. Président Apollo Koyi tu as toute une question pour boyer. En 2017, au sein de la publicité, il y a trop de pièces sur le bimisa. Il fallait bimisa. Oui. Mais pièces sur le lot et bimika kate tozo comme bon 2018. Pièces sur le bimika. La chute du d'icône. La chute du d'icône. Naibiango. On a en retard déjà dans la route au lelo et côté CP ça lelo. Donc on va tout ba la biso. Batala na CP ça va mon quoi. Bah mon on a CP ça. Exactement moi difficulté muke par rapport à image na ça qui na Congo en fait. Ouais.
image ça na Congo par rapport à caméra auto utilisée qui a poto na yakini on a qui la zone mikili là comment on a la différence et ça la image en fait mais bon boulot après je me suis dit bon là ça on carbone on va la cima on va essayer de faire autre chose mais c'était un bon film hein une histoire qui toko on trouver bande ko belé ba jouer na ndenge moko sakana te ba la validaire ba zawana ba vue de loin ali salaski mutu a jouer danger Mike la richesse bazwi ba devos zigura beta ki danger zena la guerrière wana na poto tango kina kili omone susu ba pe petit nanga pe azwa ki bele ntaka la joki na poto awa ba Nathalie Loko na kini to joki na bato ebele ba vue de loin ba lava na sina tangi dani pakaloui a joki Ursule Pechanga Black Line Sila Bisalu Mama Teresia Turbo Ibakata Vimbo Amour Lumba Barba côté le mal de travail journaliste à bêta qui danger dans ma taille vous comprendre donc en tout cas bande ko belé ba saki musala la di phénomène est sobé a joki sous danger donc en tout cas ba te belé ba saki na la jeune film et belé donc belé na concours à artiste wana nyonso batala nati na poto ama Bénédicte oya Pacheco Moussila a joki pe sous dans Allemagne a joki danger donc voilà quoi on a public va quand même mais nous qui rakin tout le temps na nous zonga awa tu es bien facilité musala aussi toi niveau qui koleka na chaîne il faut que foot mbongo chaque mois ba publicité place sur la répétition ils aura payant mais Apolikoi a ça la kanengeni na derrière Apolikoi na pesi mbot na Sandra Gracia et na pesi na mbot na la reine des Amunda na bika otala nga la reine des Amunda la maman d'Harrison vraiment pour le royaume mbot na yango wana quoi derrière Apolikoi ezali nzambe kaka papa puisque apo na l'arte nga na luka nanu bato bazana na balar boyi bango déjà ba bazana na bongo mais le parfum azoluka nanu nzambe kosunga eba kozwa mais zaka ka nzambe na muke tozwa kawa économie au sala par rapport à passion puisque ngalinga art mingi c'est loko moko et se révoltera tout le temps ce na zuka moi tamor muke ndenge ba Olivier Kabang balobaka Olivier Kabang wana kati ya Liège na pesi mbote na pesi Richard Masumbu mbote belé Mimo Botuli moi si ya papa Armand Kanza puisque bango ya président Armand Kanza baza président ya ACR amour du cœur oyo eza fondé na papa Rumenga bambala ma bébé na Liège donc baloba bona po boko vanda bo selo ko mo bona ka il faut na kira na mbangu ki na ki beta vite fait groupe ba tourner leni suivi un mouvement net si on a sina comme ba film belé ezali awa il faut na ki tourner kala te na muke tozoka yango ka to s'organiser ka mutazaka si bana ezaka nzama pa nzambe tout ça azaka te quoi voilà donc c'est le producteur moi mon ami qui a soutenir Apolikoi porte ça ouvert pour naé oui la porte est grandement ouverte pourquoi pas dès que sur la chaque fois ndeko na Michel Kambuya dans London to betaka masolo ngo dégâts ngaso na zuma mutu mais producteur a coproduire ngai eza un problème te na travailler na nata casa déjà na c'est ça mais ceux qui peut mutoyer asala un plus naé poto le kaka toujours na chaîne na biso YouTube parce que nga contraire ali ya ko tshaba image ceux qui youtube moyen to beti film il faut que les canaux c'est ça to tchango wana bato batali il faut zuma mutangila na yo nga pe na zuma katoko bianza ba petit balé donc voilà quoi ce producteur aye abi apoto sala musala na obo ya te na zawana je suis ouvert vraiment OK Apolikoi sebi ndombasi na Genève avec l'idée sur ozu Apolikoi lelo na émission tout na question oyo pourquoi bosala raté une fois bo sangana bino tout bactère ya vingadios oyo boza awa na poto boko ça pièce moko pona honneur ya groupe na bino pa evoluta ya vingadios pourquoi bozoka initiative wana te vous êtes belé awa na poto même na France partout bozali te za mabete déjà vingadios ayaka année passée ozaki na awa année okaka année passée année après ba nouvelle là tozaki na bonne année nouvelle à 2017 en fait via Zaki awa tout ça qui programme wana on a ça la chic choc loyenge dingare ngadios oya poto po ye moko leader ali eza problème te mais zaka ki ba point silis na biloka mike puis on va évoluer quoi on a un problème te zo ka mbisi na kati ya mai otu na ye so ba bogo na mai o tsandeni ba moko batambola kaka te on a un problème te quoi voilà
na pesa mbote nano na seul te kuna te to profiter ka te di masuki Donc, profiter ba merve to lobaka ouais, voilà. To esika bato ke déjà dans notre casa na sepelisa notre casa la patrona assez atie la chute d'Inicone botala ngo bato botala ngo na sepelisa botala nano tie liboso ezokende botala histoire wana histoire moko kitoko bo raté yango te la chute d'Inicone na tournoi yango na poto awa na Kinshasa na Matadi et histoire moko kitoko voilà quoi donc vraiment botala ngo na mona ba Mireille Bienga Senga ma Mireille Bienga Senga ndeko ya Scola Miel la chanteuse na pesi mbote place wali wana kanisi batmanga na Paris talaka ba joyeux Noël fuko setaka bango déjà yebi kaka Didier Masuki Edi Benzula Lemvo a souhaité Serge Bosso a souhaité sans oublier il y a Jérôme Ngweke wala maman Angèle Soupi na kati na Suède na Stockholm mais wana mota tamo makuluta bana mama mais Charlotte Chikupe babi na service traiteur na ye muta olesa na Noël kuna quoi na Noël vraiment bato ko gâté na Stockholm voilà quoi mais Apollo Koyi on tient tout tuna na éviter ce beau remarquer théâtre oyo lelo oyo ba fille baza ko lelo na ba jeune garçon baza ko lelo na théâtre ya lelo c'est comme si bazo respecter sous-soma déontologie am ça na binoté beaucoup de filles bakomi ko lelo pona ko exposer banzoto na bango poka mba la poto mona bango et beaucoup de garçons bazo ka pona ko séduire basi ya poto ba bengisa ka bango na poto batia ono mwa sima nino koloba na mwa eloko wana nano. Bon, omoni na pesi mbote pe na muya artiste abne na otala biso. Allô? Allô, ouais. Ouais. Tokolo biloko musu que aro to sala koyo eza ba ndenge ebele. Na ba groupe na biso moko pe tozoka bato bautaka par-ci par-là ba caractère ba comportement na bandako na bango. Bamsusu bayaki na art ya passion bamsusu osalanga biso toya poto ya théâtre na bango chaque fois ke basangisi bino boye kojouer na poto ça veut dire que eza métier moko noble efutaka kofuta nango yango lelo topembani na mikili eza ke biloko ozoloba wana mingi eza mpe bandeko basalisaka mosala mpe baproducteur yo yebi pourquoi na baproducteur soki aye par exemple abengi apo ajouer soki apo abino ngai fo pesanga mwa autant pesanga par exemple pesanga 10 euros yoba apo asenga 10 euros nana moto moko kutu na opesi kaka 2 euros azwi ye aye ko jeu na ye ozo comprendre et puis comme so mona osala casting na yo ye aozwa bato mosusu atie bango na kati oyo kutu baza baacteur te alingi abimisaka bango bajoueur na bango te ozo comprendre mais sikoyo makambo oyo ozoloba sikoyo il faut koloba bango vraiment ntango théâtre ezotekama makasi wana tokosala vrai débat bon boulongo mpe na bamarke ekomeli ça sert à rien bon tolobi te que ça sert à rien que totiki ebeba non mais il y aura un jour tokozonga na molongo na sens nini ekozonga na molongo na sens que nde makambo ezokendela boye bonde ekomi okende totali bien yo otiaka biloko mpe de masuki na chaîne na yo YouTube otiaka baplat nataka azofula bato koto oyo kuna mpe ezoleka bachaîne mosusu eza ebele ezofula baplat omonaki théâtre ekomi kozonga to kozwa audience na biso ntango audience ekomi kozonga mpo boyebi moko na moko te boyebi kosanctionne bato donc on aura le temps de parler ça soki bina mandako parler mingi mpona koakize bandeko ebele oyo boyebi bayaka na théâtre omona ye juste odia asala makambo boloba asala par exemple ndenge yoti koloba wana mais aye na makambo nde mosusu boyebi ndenge ezalaka mais on aura le temps de parler ça nyonso esengaki il faut tozonga makambo ezonga na nzela voilà mais jusque là théâtre ekitaki ezomata moke moke mais il aurait un moment makambo ekoma na nzela ya malamu kwa voilà. Ouais. Merci badogwana ndi avis du public merci bozolanda artiste na bino Apollo Koyi c'est bino mbasi na Genève ba joyeux Noël à toi na sozolanda Apollo Koyi oluka ki ye otozuye na avis du public c'est mindo mbasi 2018 obombeli public na yo nini pona ne 2018 otoza kokota ba surprise ni obombeli bango na monde
na monde théâtral. Ouais, 2018 ebiloko ça eza ebele, en tout cas eza ebele. Na pesi na mbote na batutu bota biso na bosi, na bosa nte rendu d'Angalia pour autrement dire Randall, mais l'établissement là, na pesi mbote, Saint-Marc Tabou, na pesi mbote mutunangai, Odilo Bampuya, nde kato sola ki tozala wana. Na 2018 bazozwa biloko mibale, moko ezali quitter ou tripler. Quitter ou tripler. Donc eza histoire moko kitoko ba osepela nango. Ya mutu kaka akutani na situation moko boye na couple na ye po azala na basi mibale déjà, et la personne se pose la question: je dois quitter mes deux femmes ou bien nakobakisa ya misato pour la situation oyo Merci komela. Apollo Koyi. Tu as tout le mot concernant mouvement de ça à un poto association bon moko. C'est comme si il marchait à l'issue. C'est comme si vous savez nous sous la réunion te boyokani entre bino na bino à un poto vraiment comme si ils allaient à l'issue te. Ndakuza likamba kufeli papa kufeli mama ba musu ba kobe ne obe ni loko ba likamba est-ce que association bon moko vous savez kufa na ngo ou comment? Naza mal placé pour répondre dans gros pour naza ressout c'est quoi naza beaucoup soutien na wakala Oza prêt à répondre likamba ngo? naza na bomo ressout na pesi Clémence Donga Mbote autara biso na côté ya ba pontoise mamire mandokila pesi no bote tout staff tout la mire ne sika basaka bato manzaka wana bote plus kati ya Liège la mire elle beautiful donc on appelle si bambote belé ba joyeux Noël. Donc je disais que na longwa nazaka soutien donc on a za mingi na NTPC ouais Kinshasa donc on a mais pourquoi l'on a ce bon moko et là on est dérangé qui yo pour l'on mais sinon le bilan makambo il crée un problème bilé na soutien pardon Didier tika na c'était ba joyeux Noël na avancé na ngai na beta masolo ya la chute di Nicole film kitoko bato bota na c'est pour ça donc voilà histoire kitoko histoire moko bien bata vraiment histoire vraiment c'est bien donc bon on a soutien voilà. Apollo Koyi pensez besoin de poker aux dernière question tout après tout peut ça va mbote tout dédicacé ba tout pour ça Noël ça va fêter au juste yo na frère na yo Jani vous avez un problème ou vous avez un problème té Ah Didier mbula sikala na problème na mutu te nazo na problème na mutu te voilà na problème na mutu te donc ma mère veut na problème talaka mbula ekoti ya sika na fait na frère na mutu te jamais mais nazaka nde peut-être même na bible tomona bato ebele ya nzambe atambola esika moko soki baomarche susu na baide moko te bazali so ensemble te eza mabe te nga aza na problème na mutu te prévone omoni nano omonanga place moko te na olo mabe ya bato non baémission banini ya genre na nga te j'ai fait mon boulot na public oyo baotala biso na respect na biso donc on a un problème na mutu te napesi mboti na bandeko nyonso bacomédie nyonso ya monde surtout ya biso bacongolais oyo to baa na Europe bo baa na Kinshasa nzambe asunga biso mosala na biso nzambe abatela biso yango puisque moto akoposa yango kaka nzambe po ere moko ndenge vi nanga madiba bandako meme elenge babenga ndoki ndenge nasisa te papa nasisa te mais alors nasisa te papa mosala oyo topesa yango valeur na bato baotala biso donc na problème mpona kazaka na bokuse na problème na moto te voilà. Donc ça un problème na été oui mais pour tout le monde a remarqué chaque fois sur une émission au apport le mibo pona Jani apport le baki pona Jani apport akebisa ki Jani tu es baraté pourquoi non papa tika makambo na eseleki tika biloko wana eseleka kala nasalaka une émission na Ingrid Kabongo bato batela émission wana eza bapropos wana je m'assume ezaka uniquement pour l'émission wana esi esila pe voilà ezaka pour l'émission wana nalobaka yango ezaki droit na ngai des réponses na émission wana epe esi esila makambo eza esila kala
ezaka esuti omoni die bino pe bato bapangisango osungaka biso tozaka malamu botilaka biso ka bapo de banane te ce n'est pas bien aussi botilaka bapo de banane te bolukaka bosungaka biso tosanganaka tozaka elongo ezalaka bien sûr tout le monde fait des erreurs dans la vie ta mosusu ndeko moko asali mpe moninga mabe asali mabe ça peut ekoki mpe kozala makambo mosusu eleka nango mpe esila mais bozongisa yango su te neti makambo wana bozongisa yango su puiske nazala na problème na ye te na moto mpe te mais sauf kaka ke nazalaki mécontent na makambo moko boye yango nalobaki epuis esila jamais na télévision natangaka wana après wana soki oluki émission moko naloba mabe eza te juste ezalaki émission wana nazayi pourquoi nalobaki yango epuis esila nango eza passé moko eseleki 2018 yango papa motema pembe Didé Masuki mbala madefa pembe vraiment taka yo vraiment na profiter dans kutu na Londres ba molusha ko bazawana ba vingare ngadi osi moto mo prêtre bazotala biso bazo ba mboti na bango ba joyeux Noël na bango vous comprendre net awa na kati awa tona ba bato ile bali awa asi amour du cœur ba vinga rumenga ba vinga JP Kalonda bazo ba mboti na bango net yo pe Didé Masuki o mérite moi joyeux Noël ta place aux awana vraiment il faut fêter guitare, il faut s'appeler. Vous comprenez? Merci, merci. Bana poto, bande voilà d'émission vie public boto landa artiste na so apo. Apo bale na kanayo, merci na mituna na yo ngo répondre sur la mituna. Merci beaucoup public za landa yo. Oh yebi bambote na famille, na ba master. Souhaitez bon joyeux Noël et pinga pe na souhaiter bon sima to kata émission na biso ale. Ouais, joyeux Noël na batonyo so balinga ngai. Mbula ya sika nza bateli biso to kene liboso bato tout obalinga le parfum de bonne odeur en tout cas Ayuna petite sœur propre et jolie Ayuna kata ya Suède na bonne année na yango wana rendu dangalia pour nasina lobaki déjà ba bonne année yango wana awa to wana batoka ba Leo Yamba na kata ya Liège ba bonne année na yo to bosani TV nango na 6 bonne année na yo Mati Délice za bongo service traiteur mune na kati ya Liège oyo esalaka décoration traiteur awa Mati Délice na papa Serge Gino Ponda en tout cas babore na bino na bandeli soso associé principal na ngai so yebaka te Didé Masuki na associé moko na Liège awa la Millionnaire ye asalaka manzaka asalaka manicure pédicure nyonso au moins beauté oyo babi na anglais beautiful na maboko na ye so ye Liège awa na mbema yo basalo manzaka vraiment donc des basalo manzaka pour n'embal manicure pédicure dégâts sur des visages deux fois donc en tout cas na remercier on ko pesi ngata mais mingi na beteli c'était bota na sepelisa bota ma film wana mbimba la chute d'une icône bota lango bozala dessus en tout cas boko sepela quoi yango ngana ba en tout cas mboti na batu nyoso neti na kati ya mvio kwa no tingam na ko boss na bandeko nanga baza kuna te na kombo ya Frank Badi Banga bala Clarisse na pesi mbote Frank pesa pe mbote na basantini na Irlande na bunga na mutu ngai Gervais Katende na ko bosa na yote mo colonel Bonabo mobali ya Bama CC na kati ya Allemagne wa Guillaume Vangi na Allemagne venanga Domingos en tout cas bato boze belé sinon ndeko tanga na aussi ça peut ka liste te quoi boze belé bido nyonso ba bonane ba meilleur vœu o isimba kitenza ba pambola cha liboko ke mbule zo ya sika makambo nyonso ekende liboso na bosali groupe na kinte ba pinza au matériaux durable na batutu ba pati kabisa bango nyonso mouvement pepele quoi et na profiter souhaiter mes condoléances na papa José Kiala akufeli père nae vraiment José Kiala dans un de cœur na yo José Kiala quel service merci Papo. Avis du public, pas mot, nous sommes joyeux Noël. Na super Anita allé le vrai chéri na lui au moins si au vito connaître trim saramato ya atteindre saramato en bois danger voilà motima masuti donc kalaté papi loli penero ba costume ou la taille pour kalaté te wana vraiment tokoya obligé en tout cas obligé tokoya taka soki mutabali fo ya ya mabete moninga bali sepela soki muta sepela na libala mutu te il faut que aketali c'est pas ba mbiku dio akitoki mosi kuna. Merci beaucoup. Bah, joyeux Noël à moi Sinayo, ta femme
La reine des Amunda. La reine des Amunda. Bambote n'est pas allé nzamba baxela ebele pour l'année 2018. Bambote na bino nyonso Olga Mukalenga, famille Lelo nyonso, Serge Ngobos, hein, Jackson Fred, Mami Lelo na Luanda, Mabibi Lelo, Alain Lelo na Kinshasa. Nako profiter peu, nako profiter na pe sambote na bato ya Luxembourg baota abiso. Côté ba Jesco Mbuluku na pesi bango ba beselo ndula bazakuna ba Roger Mutingi ya bazakuna ba Jesco Mbuluku bazakuna ba oncle na ngai Max oncle Max azakuna na ekoya ba pesi mbote belé ba bonane ba merve pa ya docteur Arsène na bosaniete président Makanza comme ça kan sango pa na ye Giwili Mampuya bo pesa kan sango déjà ki ba mbote yango wana docteur Jean-Pierre Longomba grand frère propre mbali ya maman Anne-Marie d'apesi mbote belé quoi. Voilà, merci beaucoup. Merci la bino so zo kita na bino na ko bosate cousine na ngai azaba cousine na ngai maman na ya zakaleki ya maman ya ngai ani makwakala. Oh. So ebakate ani makwakala omone wana tofa donc leki na ngate ke no boko la limité biso ndako moko na limité ofa na parler moko ye mutala mbele anga fufu. Ah bon? Wana ma cousine na mama do leki ya Sabina. Donc na pesi ba mère ba bonne fête de Noël na mbali na place ali na Canada. Donc ba bote belé quoi. En tout cas avec toute ma famille na famille munene. Donc ya tété na pesi moté ya tété en tout en tout cas bosé belle famille na ngagno sur toute ma famille donc en tout cas famille tout artistique et donc voilà quoi. OK. Merci. Donc, comme il a souka l'émission, nous avons apporté un minute, puisque Azam tout peut-être Azam Makamna au sala. Pour na siko pour les lobby surtout fait en famille. Na kenomba ngwa. Pour na fait que kermo que tango benga que il fait tout banango mo avant pour na Richard Masumbo wana Pierre de konaye bazaki wana nana ni dans de comment se na Edin Tsona. Badami na Richard Masumbo wana. Ils appellent de kobo awa après so mbote belé Olga Mukalenga. Après ça, Mbote Belé. Et puis, et puis la reine Kenda. La reine Kenda, oui. Et pas en allié, après ça, Mbote Belé. Na Louise ya Loulou. Coiffeuse ya moi, si ou à thème Samato ya Bamboa. Coiffeuse na Louise ya Loulou. Après ça, Mbote Belé a souhaité bonne fête de Noël. Voilà. En tout cas, Louise ya Loulou. Mbote Belé, tout en tout cas. Joyeux Noël, ma bonne année. Nous avons vraiment où est Simba quitté. Comme on a Jésus Christ, on est Simba. Et on est Simba. Comme on a Jésus, vraiment, tu as toi, prophète de la nation sur le terrain en Europe. Prophète de la nation Gary King. Prophète de la nation Gary King, APC, Mbinzakuna, dégâts. Mutankolo, quoi. Merci beaucoup, apôtre. Mon ami, bon, vraiment, Mbalasima. Merci beaucoup de dire merci que ça a un plaisir. En tout cas, ça m'a pas emballé. Merci. Ok. Merci chers amis, merci beaucoup Landa Apo, artiste na biso, ba mitino to ba to tourner to tourner. Mbote na bino nyonso ne na lobeka ke to sali to parler sur bilan 2017. Ndeko pa ozali tala bilan en 2017 les gars ndenge nini. So ozaki na kindumba ya basi ndeko na 2017 esukelaka na 2017. Quand on a 2018 kindumba basi esila. Yo mwasa libala odekonaka na ndaka libala. So ozali ko dekona na ndaka libala na 2017. Na 2018 tika ko dekona mutu. Tala si mazo mwasa libala. Ndeko tout otambolaki mabe. Donc zwaka mabe o to tambolaki na 2017 changer yango na 2018. Nzamba pambola bino tout bolanda émission à vie publique bambote belé na famille Masuki pa bozali c'est na Adrien Kinkani bof Dominique bof na Rife Masamba Jackie Masuki ba bonne fête na bino Lili Masuki Kongo lenga na Allemagne motema ya mama Paulina bambote na bino pa bozali ba bonne fête na bino ya Marceline na Allemagne tonton Clovis tout le monde famille Masuki Eli Mananga Beki bambote na bino et pas bozali ba bonne fête nzamba pambola bino tout le monde na bon vraiment
la prochaine émission. Tout si sinon en été. Moi, quelques émissions, quelques lives, tout ça là. Avant année ici là. Nzama pambola bino, tout le monde a bongo mbala sima. Bye.